ya kosala désordre ngana oloba na leketu clairement leketu on a droit ya kokangisa Fendi kokena ngona alléluia amen te parce que lelo des arts o esalami na kati ya village Panda na bato bayaka bani ba pesa impression nini na staff na yo ke Fendi ozo finga bango ba PD o finga ba leketu ba PD eza nini obimaka na moko kati na bango ne pesi retour ya mabe bien ndenge nini bampoisonner biso tala timutema mabe ya ona yebaka te théâtre yango to ba bezango bato bakoma koluka na ba makambo boye oke koluka beze na village Panda paleke tu soirée molili il y avait ba succès oyo ba bobo manoka basala bino bosala ngona nte ba succès oyo balianza ba yako sana ba théâtre bino bosala ngona nte mais sikoyo tala eloko uti kosala makamba kio de esili na nute mais yo yene eloko susu boy artiste aza mutu moko azaka modèle artiste aza mutu moko azaka kimia parce que quand on dit l'artiste comédien aza mutu azo ko incarner ba rôle apesa bandakisa na bato ba otale na bandako téléphone na bato ebungi babilo bambonga bato ba chaînette babiloko ebele ebungi ba manette babiloko cher ebungi ba montre kei ba kiti ko panzana eza loko bo troubler ordre public na butu wana esali kitoko te monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo Merci beaucoup chers internautes, bienvenue à votre chaîne que vous aimez beaucoup Congo Température TV. On a le baka vitesse wapi avec votre humble serviteur héritier Iboula Mouyi Akaya Solo Baxela président des défenseurs. Je dis merci beaucoup à maman Rosette la fleur d'Ambo, pourquoi pas à Drisha Motomètre Bebazi Bebacha Foin au Monango. Je dis merci à Mokonzambo le tout puissant champion Wadod depuis La Rochelle. Pourquoi pas à 3L magique à Lotis Longi Loufontienda, Yarosien la Taylor. Je dis encore merci à René Kotila, Carl Lewis et Air France toujours. Merci beaucoup à mon président Bruno Lubi Kambon, à propre Sandra Wangata, Maman à Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Pourquoi pas 3L magique, Lotis Longi Loufontienda, Yarosien la Taylor. Merci beaucoup à Beloti Ilunga, grande dame depuis Loufou. Merci beaucoup à Eric Totila. Merci beaucoup à Christian Massamba, Yannick Fumunteke, Maman Émilie Mayala, Maman Pasteur, Nzambalola, Apambola yo, Amona yo, parce que vous allez Maman Moko ya Malamu. Je dis merci beaucoup à bien-aimés dans le Seigneur. Nouvel an, parce que bonne année, to bandi yango déjà, donc to bandi yango déjà, donc meilleur vena ba nyonso, ba ozoten ko lande héritier Iboula. Moto et peline na lobaka moto et peline na village Panda na village à Leketu désordre o ebimaki na soirée molili ya nenga mukete soirée molili ebimisi désordre artiste na kombo ya Fendi abimisi désordre na village Panda ya Leketu mwana batu ya mobali asala eloko na ye po alukaka mais lelo ba fiti ba komi kokota ba fitol ba koti pona ko détruire village Panda Leketu mwana batu o baza ko tate à tout moment tokolo bato solo la yango pourquoi parce que artiste Fendi baza ba artiste oyo na kotanga Fendi baza bato ba master ya Ada Ilunga Ada mutamema ba na théâtre ozuna nani na comment encore le nom o apemba na musuna bosani kombo na nani non d'accord c'était na bosani kombo na ye bayaki na mikolo ezalaka na katika na 2020 awa o bampoisonner biso tala timutema mabe
yango na yebaka te théâtre yango to babeze yango bato bakoma koluka na bamakambo boye oke koluka beze na village Panda Paleke tu soirée molili il y avait des cadres il y avait des responsables batu oyo balingaka le kechu bayaki na soirée molili mais tala fendi obimisi désordre obandi ko insulter bango ba PD bafandaki na groupe na bango zo finga ba PD c'est que soki baza ba PD yo bimaka na moko kati na bango mona ete mobile moko azalaki wana moko chezuwa no bimisaki désordre parce que batu bazoki na ndenga mukete ba téléphone na batu ebungi babilo bambonga batu ba chaînette babiloko belé ebungi ba manette babiloko cher ebungi ba montre kei ba kiti ko panzana eza loko bo troubler ordre public na butu wana esali kitoko te fendi aux artistes comédiens ba succès oyo ba Christian Shoga basala bino bosala ngona nte ba succès oyo ba Bobo Manoka basala bino bosala ngona nte ba succès oyo ba lianza ba yako sana ba théâtre bino bosala ngona nte mais sikoyo tala eloko uti ko sala makamba kio de esili na nute mais yo yene eloko susu boy ya ko sala désordre ngana oloba na le kechu clairement le kechu on a droit ya ko kanyisa fendi ko kenango na lelo ya mente parce que lelo des arts o esalami na kati ya village Panda na bato bayaka bani ba pesa impression nini na staff na yo ke kuna désordre bimaka kuna kulune bim ebundanaka parce que bato bayaka lisute mais soki fendi a payé l'époque assez na acte o ya commettre ke bakangi a fouti babiloko bato babungisi à la prochaine occasion mutu mususu a osala yango te mutu osala yango azate tala nde bato mususu bazoki bato mususu bakatani ba maboko parce que ba bouteille epanzanaki na ndenga mukete soko tokobetela yango maboko toloba te le kechu auti kosibir conséquence moko ya mbasu awa et place o mbasu wana euti eyebani te et place oyo problème wana euti bato bayebi yango te mwana bato yango tosenga na le kechu ngana analyse na salaka na ba le kechu bima na milieu ba comédien yo muto pesa bango mutu maka so ba base o ba créer na kata chaîne na yo bayaka so baye olambeli bango balie ba meli bonne o sala émission est-ce que fendi ko sala acteur sala na terrasse na yo bato balekaka na chaîne na yo balekaka na émission na Congo liziba pona koloba ke ba empoisonner biso baleki bapesi ba makaba argument na bango babimisaki lelo na kufi na poison lelo na ntomona kufi azaki vraiment empoisonné fendi kutazwa terre ko finga Bobo Manoka finga bobo na nenga mukete ya ba guerre na bango to boité mais lelo tango na village Panda le kechu depuis staff ane fonga meti lelo bitumbe bimate fallait ko bitumbe bimate ya ba internet nenga ba rivalité za rato kuta bitumbe bimesro fendi yo finga bango ba PD o finga ba le kechu ba PD eza nini obimaka na moko kati na bango ne pesi retour ya mabe bien nini parce que tokomi pe batomi fatigué na ba comportement oyo parce que na mona mutu mo komi na commentaire oh ba comédien yo sortait za fendi non on va généraliser si on généralise pas il faut on parle de comédiens parce que tant ba qui na mamba poison ezaki ni bazali banani ba artiste musicien to ba footballeur to ba journaliste bazali ka ba comédien comment ba artiste o ba yelelo ba jeune talent o ba bimi lelo to mona ngote po ani pa ba lava ba vidéo to mona ngote po na nini to vidéo azaki empoisonné na ndenge ya solo to mona ti lelo ba mona ba santé ya vidéo na lelo nzamba ko miko sunga e makamno saison normal mais bango ba kosene bazaki empoisonné ti lelo ba garder ba bonne santé ada ilunga azaki empoisonné to mona ada ilunga na match à renaissance malgré moi aussi je suis renaissancé psycho to lobanine au monte ke ba osa ba dipota bêtise ba obebisa ma théâtre ba obebisa ma théâtre était bien tête kitoko te ba djino la ba salon te poni ba Baptiste ba salon te ponani mais bango ka fo ba salon ba modéro ba salon te poni bango ka fo ba salon
boye na mupepe moko ya mabe na théâtre. Malgré que pour ça ba théâtre en ligne. Et puis facilité, bon ça peut pas sa poto na facilité. C'est pour cela ya ngone ko mo pesa bat muso borgay. Au fana non na parler on ça l'autre bi que mère madame otinde nga ma 300 mois 400 au fouti parler o tikali au réunion d'hiver. Ba vient na biso masasi. Ba sala ba bêtise ote pona ni. Bozo ya na ba comportement moko boya bien te. Artiste aza mutu moko azaka modèle. Artiste aza mutu moko azaka kimia parce que quand on dit l'artiste comédien aza mutu azo ko incarner ba rôle. Ape sa bandaki sana bato ba otale na bandako. Il faut que tu sois modèle. Ba ale mabana ba se comporter ndeni, ba pasteur patron ba se comporter ndeni. Ba se comporter ndeni. Lelo ba Chicago pe ba somba pe mo ba kimia moko be pe na théâtre ngo. Depuis banda théâtre na salaka kimia. Mais comment bino ba tu boye lelo boye na ba mi pepe moko boyo na lo ba ya mabe. Artiste aza modèle. Artiste sera jouer voyou, sympa dit na ndaku. A ozala voyou non. Nga héritier ibula j'étais là, nazaki artiste comédien. Bato ba yebi héritier ba yebi. Nana ba gag nana ba histoire na tchan internet. Toza batu oyo, to sala pe ba makambo ebele. Ba papi Kader ba yebi. Ba Sundia Tamaniata DT ba yebi. To fana na ba manager personnel. To zaka na bango. Ba Pierre Ndomas basala ba bêtise ote ponani. Mais bino ka ba jeune boye okalingi mwa suti oche ambi na mutu oche mo loko matoi oye artiste. Moi français belé artiste. Mais ndakisa modèle ezate. Modèle ezate. Eza biloko tozwaka na société ba fait tozwaka na société toye na on théâtre pona ko tea batu. Mais siko mutu loko la fendi obimisi désordre. Na bato batala ko na TV. Ba moni on a comportement bon obimisi désordre. Tozo condamné parce que za modèle. Artiste aza modèle. Tant ozo pesa ozo incarner rôle bat ba Hollanda. So ça les rôle mawa bat ba otala. Mawa ozo pesa on bat nanda ko mutu so ko fanda jeune a joué bien. Changata kombo na yo atindelo moi 100 €. Moi $100, moi 50 €. Ou melato mon mai. Mais siko ke na village panda bobimisi désordre. Les Ketchou bima na vie ya ba comédien. Bima na vie ya ba comédien parce que ba lutio na malade ya mbasu ba lutio ba zuyote. Mais lelo ba ye bandi ko take yo directement. Ba bebi sa staff na yo. Ki mutema mabe ya biso ba congolais to lingate muninga na biso exceller. To lingate muninga so nzamba ko mi ko pambola yo ko moyo ka ketu. Jalousie koti. Jalousie koti eza mabe to nuire baninga na bererte tant que bato bazati na fendi ensemble la même table tant fendi linga sa réaction pourquoi pas intercalater mais botiki abimisa désordre ba biloko bato binga ebunga bato bazoka le Ketchu alele na ndenga mukete alele ça les pas sa siliti au moins le fendi nga zui kuba nde ba betaki parce qu'il y a un bakanda musumu tumsoko mona roza makasite mais soka leli na dernière énergie. Nzambe pas repasser makasima on est bête à 10 personnes. Parce que nzambe est capable de tout. Ya osala. Nzambe binenga lexara batu. Oh nyoso nzambe sala ke za malamu. Les Ketchou ba lekisio na nzela na pour comprendre oliaka na banani, ofanda na banani, ozala na banani. Parce que ekomi ko lekape mondelo. Lelo ba lutio na mbasu baziote ba ko takene logo oyo sale peso bat ba komela batu ba okende na moral ni ba okende na nini na mutu na ba mema nini que soki que jeep ezaki si pesa lokoti batu jeep bakanyi fendi jeep ye bakanyi fendi lelo na tongo to na 10 to lobani le Ketchou asali mabe po kanyisi fendi. Parce que Fendi a sali mabe. A sali mabe. Boleka na ba teva pona oloba oui adayilu ngaza empoisonné. Ngapi na zaki empoisonné ti lelo. Botengela biso batu o ba empoisonné adayilu. Soka zaki vrai.
Botangela biso. Botangela biso te. Vous êtes en nombre de 3. Nabosani kombo ya jeune homme soit pembewa. Vous êtes en nombre de 3. Théâtre on ezaka boete. Ezala boete. Ba Christian Petit. Lelo ba José de Londres ba na ba poto. Ba sala ba makambo te. Ba sala ba makambo te. Mais comment kaka bino bozoya na ba boyena ba comportement mo boya bien te. Lelo ba septa pa ba comédie comme ko bima pona pressé. Pona ko lula, pona ko envier, lo boko mo tena ngiri. Bo na okanga basi poto. Ba kisi na bino bokanga basi poto po batindela bino bala. Makambo nyonso zo bima. Eloko nyonso batenaka nango malembe tinzamba matsa mais bino bolinga ko envier na apparaître na régner na village panda ba monanga ya eloko danger zate danger zaka nzambe puis danger zaka courant Mutaleti grand prêtre zate mais to la tisabino ka rena théâtre yo aussi sa tête lelo yo roya oroleka mutu mso roya et puis le théâtre on peut ndenge changer bato ba nyo kama na théâtre ba olie la théâtre te mais bato ba eka lobby ne bato ba olie na théâtre pour nini chaque temps évolution de changer mais échanger na nenga bien échanger na nenga ba gris na ba kisi ozu log soche ozu ambio pakolo toboli au mimoni en danger ce n'est pas ça faut respecter les choses d'autrui ezalo ko muninga sali ko ka zuwa te yeba que tant il a bimisa désordre on a bimisa wapi désordre on toza wapi na zanani ataba loba artiste azamai wapi na nini artiste azamai na ko jouer nyoto loba artiste azamai rôle non so ba peso ba incarner ba ne ko jouer théâtre wana caméra zalati les gens honte et ça la passe les questions leli na muteme ça lié passe pour nani bolinga bo combattre mutoka nzamba linga azo pambola mwana bato excellent na vie malamu mais bino bozo bundisa ye les kechu benda bilili soirée benda bilili au moins des heures de bimisi et bimisi des ordres na ndenga mabe soirée benda bilili des ordres na ndenga mukete batu bazoti ya kozoka mais conseil to pesa ngana pesa mingi na le kechu fende zu da par na ye na loba na le kechu panda bima na groupe ba comédien no bango na bango balingana raté bango na bango babwaka na ba maladi azana passe na yote ba comédien balingana raté au moins septembre patio de bimi combien de comédiens ba selongo be mission na ba analyse ba seki kiodo nana mona telo ba je suis kiodo azala yité tout le monde ba condamné mais tant ba kutana na banzonzing ora ya appeler ngata mwa bière ya tchela ngata mega mais ba bossa ni nyonso wana ba pesi mukongo ba take kiodo ozomona mais sikoyo les ketu to senga na bima na groupe ba comédien tala banani ozo fana bango bon mi pesaka trop ngana ebi monde on a très bien na ebi monde on a bien muto ko expliquer nga monde on a zaté muto expliquer nga monde on a zaté et puis na ba président na bango ba yebi héritier ibula ba yebi yana mutu mote na théâtre ko bunga héritier ibula muto ko bunga par ignorance oui mais ba yebi héritier ibula opa on a organisé ba film maintenant invité il y a des comédiens opa lo ba ça ba succès ba no benga président na ebi monde on a bien muto ko sanga azate bango na bango balingana raté lelo ba tout le roi ba artiste bogos o la caméraman ano sala na neko RDC pas d'idée masuki bogos il fait un comédien ayebe héritier ibula barabi ayebi héritier ibula basundata maniata bayebi héritier ibula ba musée bayebi héritier ibula ba Nicolas Mokonzi bayebi héritier ibula
ba papi kaderne na telemi bayebi ba Chicago bayebi donc nakotanga ba comédien belé obino baze bebali yanzalo bana ba poto bayebi héritier Ibula ba Sherika bayebi héritier Ibula banani ba Bosco wato tourner na nini na lemba wana na place moto anofa na kekele to tourner na ba Batista banani tout ba mama Kalunga on se comprend na yebi monde wana bien na yebi ndenge évoluaka donc les kechu bima na monde wana tika sentiment bomaka sentiment ebomaka talelo ba na village Panda mais dimanche biso to zala wana na anniversaire ya Maureen Bola B52 to zala wana za anniversaire ya le défenseur ya Maureen Bola donc to zala wana musée donc to zala wana anniversaire ya Maureen Bola B52 wa ko d'ici 16 ans to zala wana ba Zini Kumbi ba papa vérifier ba charge ba défenseur to zala wana ba chinois ba rozala to fêter anniversaire ya Maureen Bola B52 na nenga mukete B52 ya presse congolaise internet ezana makambo internet makulu mambu oh nyoso goya eza makambo. Je dis merci et je profite directement pour dire joyeux anniversaire à Maureen Bola. Maureen Bola, Maureen en tout cas joyeux anniversaire na yo. Et puis je dis merci beaucoup à Mokonza Mboka, le tout puissant champion adol depuis La Rochelle. Pourquoi pas Adricha Motomaître Bebazi Beba Tchafouin Omonengo, le gérant Makonda, je te salue. Donc je dis merci à 3L Magique, à Lotus Long, le Fontaine, à Rosin, la Taylor. Merci beaucoup à René Kotila, Carl Lewis, Heure France toujours. Merci beaucoup à mon président Bruno Loubi Kambongo, ya propre Sandra Wangata, maman na petit bon junior et Broli 10 en match. Pourquoi pas Eric Totila, Yannick Fumunte, qui est papa na Brian. Christian Massamba, Isaac Monganga, papa na Benolo. Merci beaucoup na maman Mokonzi Dali Ibula. Pourquoi pas na Mouze na tenye trop na sima caméra. Hervé Bossitampene Tolomo veut dire vraiment ya Mobali et Fanda. Merci beaucoup. Nena lobaka souvent Tomonani Soki Nzambe Azundi. Merci beaucoup à maman Rosette et la fleur d'Ambo. Play. Mon atie botalelanga Congo température ya maman Rosette et la fleur Nadambu Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température eye na mopepa sika ya tobina Congo température